sungaka tabana babola. Nana efia sungaka tabana bazanga bapoti. Nana efie azana ONG. Nana efie asungaka bademini. Nana efie sungaka kolimba tekotika. Nana efie motema malamwe. Bosabone trona. Bosabone troe. Na planète Nana Efi. Bosabone troe. Na planète Nana Efi. Bosabone troe. Alors, merci bino ki bandi konanga. Bosabone na planète Nana Efi. Vraiment, ils chaîne ya biso nyoso. Vraiment, bosabone. So bomoni ka tolia petazana kati ce qui fait ya mo base. Donc on a beaucoup de tabou s'abonner bola na ndenge tozo développer tolia pete na ndenge système ya mikolo yo. Nzambi courage yope base. Vraiment na lingi bino trop. Vraiment merci. Planète fille qui toque ma casse. Ambassi bourgeois, Montoswag, le prince Rassel, le prince de Fali Poupa. Déjà vous dit, biso tous les yeux virés, braqués vers planète et filles, nana et filles, tous s'abonner massivement. Donc, l'abonné les bino, je vous demande, biso tous s'abonner pour des vraies informations, pour nos qualité, pour nos actualité, planète nana et filles, TV, s'abonner, ça va bien. Ça va te coûter rien quoi. Vous s'abonner car au moins là il va perdre l'autre. On sait pas. Sungaka tabana babola. Nana efia sungaka tabana bazanga bapoti. Nana efie azana ONG. Nana efie asungaka bademi. Sungaka tabana. Merci, chers internautes. Merci beaucoup pour la fidélité Nabino na planète Nana Efi. En tout cas, chers internautes, merci vraiment pour le soutien Nabino na planète Nana Efi. Comme d'habitude, ndenge bozo benga kapo na couper ça kaba sujet Nabino, ba problème Nabino na planète Nana Efi. Donc ils ont là que ça vraiment que fidélité Nabino et ça vraiment na chaîne Nabiso. Avant na banazo pesa merci na patron nanga maman Nana Efi o azo fêter anniversaire na bientôt là, hein, le 8 août, ça a fêté anniversaire na ONG na biso Nana Efi na banana borfelin maman Nana o alia kana batu maman malamu et nazo pesa sponsor officiel il y a émission au Sonia la fille ya patron nanga hein Sonia Efi. Merci vraiment, merci pour la soutien na yo, merci pour la nyonso ozo salelanga. Chers internautes, comme d'habitude o eza émission ya Histoire vraie à Choco Bekili, votre humble servante. En tout cas, émission à l'élo, et ça histoire aux États-Unis. Donc, babenga kinga parti à États-Unis et ça qui na famille moko bazan États-Unis. Une fille, azaki na maman na awa na Kinshasa, donc babota e awa na Kin. Azaki kaka na maman na azaki na famille. Maman azaki na famille pourquoi? Maman wana a se retrouvé qui a na Kinshasa, mutu abemaka ye aweza camarade na ye. Wana nanu abotite. Camarade na ye amemi a na Kinshasa, ba komi ko vanda na camarade na ye wana abala ki po ande ko kenezela mai, aza femme d'affaires, ay ko mona maman ande ko souffrir amemi hein, jeune fille quoi, ba tan wana. Aye na ye a na Kinshasa, ko koma ba komi a na Kin, ba komi ko fanda na ndako. La dame en question o amemaki muninga na ye azalaki femme mariée. Amemi maman tantine wana ba moment nazaki non nous jeune ba ye na ye ana Kinshasa ba komi ko vivre. Maman Nathalie ndenge muninga azo vivre na ndako na ye ndenge mbani azo salela ye donc atalaki bolamu oyo muninga sala kete ya kolongola ye musika tia mema ye ana Kinshasa. Maman na komeka kokota mutema mabe ko sa bazua maman komaki tina niveau ya kokende ndako ya nganga pour que aboma amina ye wana. Chers internautes, maman tanga bomi camarade na ye atikali na libala de quoi libala ezaki ya kisi ata batu balobaki mbaluka liwa mutakufelaki bon comme l'état na biso bon et pas pour l'état na biso te l'état ndimando kité donc balande la qui était ba continuer ko vivre aye ko koma na zemi ko koma ki na zemi aye ko bota mwana moko ya mwasi matata aye ko salama et pas papa na molimo ya mutu mama na bomaki yaki ko compliqué mobali wana ayaki ko boya aye ko tika na mwana ye moko ya mwasi. Aye komeka kotangisa e classe ti mwana ye kokende koza chance aye koza fiancé ndezalaka na ba Facebook azu fiancé allez ba ye kokende poto fiancé abengi na poto kuna bakepe baboti basali mariage makambutu ba ye kobota aboti mwana liboso
azalaki na 12 ans mususu 7 ans mususu 4 ans. Maman atikali ana kin akomi ko bela maladi tellement ko beleleki mwana ya mwasi wana eko se décider ibisi mbale non. Maman n'a pas kaka yemoko na Kinshasa donc naza na besoin aya na kin parce qu'elles ont continué toujours kobela tout côté na mbongo basa l'opération mais elles ont continué toujours kobela en tout cas aza musika et puis tozaka na famille te tozaka ka ngana ye mobala bien OK c'est bien to binga maman eko kende poto cher internaute ko maman koma kina États-Unis d'Amérique akomi ko fanda na ndako ya mwana ye wana mwasi azaki femme d'affaires abandaki pour ça là voyage a voyageaka akendaka bamboka ebele mama komi soki balali na butu nzoka mama kokoma komaki sous les États-Unis marqué vie na ye akala abandaki kosala elandi etina kimukolo kokoma komi asepeli na ye na mobala mwana ye donc ndenge mwana azo voyager mama omona ngo kitoko et pas naïf vraiment mon ango bien souka bimi moi na voyager ake ba voyage parce que à côté à sombaka babiloko ba commande ou ta partir Kinshasa ba sele ba commande kwatinda ngo awa na Kinshasa hein babiloko ba kino balinga quoi et comme ils sont qui balali na butu mon homme sou ya 12 ans parce que mi balé wana na poto déjà moi na chambre na bon quoi maman yaki balaki na ndako 3 chambres salon cuisine tout consort moi na 12 ans ala la kana mémé na yin moi na 12 ans comme souki ya moi surtout qui na mbetu amona mama te amoni et puis to mémé na été oh bi mana sala contrôler mémé azate muko mususu allez maman na uti voyage a expliquer non maman non comprendre des fois surtout la lina mémé babutu azala raté non bi mana luka bo mémé zo mona na te mais et comme ti batongo mona abimi na mbetu maman abi OK Touro, so comme on sous acte à bongo et sam koula la té. So mona zate mekano kolande ba normalement so ka kenda wapi. Et ko sala mali susu mama a koti na ndaku balali comme d'habitude ndé zala rapport parce que maman comment que un comportement moko ya mabe. Donc akoma kanda na mwana mwasi ko kipe bo kilo na ye deux fois ce qui ka la muki eloko el bosa sous ta premier ko za ba sous culotte ya mobile na ye ko sokola. Mon essayer maman o za bo kilo na yo. Moi limite zala et puis maman kolata babilo comme ikuse babilo mo sexy donc maman otala sous acheter moi nazo pekisa bi maman izanda kwa bokilo na yo koki jamais kolata raboye et puis yo za femme congolaise et puis biso africain ndenge to vivaka maman c'est les cas qui me comme sous soyez kolala maman bimi comme d'habitude mémé bimi comme d'habitude ake à côté na chambre ya moi nae parce que mbala moi na zalaki maman koti kuna bake ko sa makamna bonde ba misana ko sa moi comme maman na epa ebisa ki alobi soko moni actuane salami mais la muka landela moi na la muki abandi ko contrôler ti aki o mata na chambre likola ki ko kuta mémé na ki nani papa na bango bana poto loka bazana bango na avance sa mémoire maman na expliquer que so mon action so mon na mabeka ngam noko ayeko kangam noko akiti malemba lali asali semblati mémé asisi bolingo na bokilo na ye et sili azongi alali tangu maman ye a expliquer maman lobi OK ko se paniquer te ngape na se paniquer te mais tout on a provoqué voyage mais voyage na ko sala to sala plan na yo voyage na sala tout yo bat boye baté maman du fongo la bing ba magister ba ye ba changer fongo là donc ba baloli ba fongo là maman voyager comme d'habitude nanga ke no sa ni ba commande na voyage na ba Dubaï ba place mususu ma nani meme pe ko to ebika ke moi na ke voyage aller bouté koki et ko karaté koki à quel susu rendez-vous na ndenge zalaka tanti on est comme ba désirailler à fongo li porte ko fongo li porte à koti kokota koti ya matiti na chambre fongola kaka porte bakuti maman na ye na tena chocolat na mobile na ye cher internaute botala likambu ya somo oyo mama ya ndenge nini mwana tango amoni bongo en tout cas esalaki émotion ye koganga alerte ndako bana tu babimi mama lobi nakoki jamais ko supporter marambo na ko supporter ngo te na ko kapé ko vivre na secret ote vie nanga mobimba donc vaut mieux na kufa tanti na biso afongoli fenêtre amibwaki bazaki soki na dans 5e niveau kuna kwei
tina se tantina biso akufi moment on a sabino eza histoire vraie o ba uti ko benga nga ba pesinga donc tantine wana azana morgue l'état zo continuer ko ça la enquête ba misu bazo lo bake donc amela ki poison ba misu ba lobi ke ami boakaki donc bref yango wana tantina biso azana morgue likolo ya mama o ya botier. En tout cas, histoire vraie au Beki Choko ya kanango naloba comme d'habitude boyo kango te ka pona sentiment. Botela comment to ko kima mabe comment to ko éviter diable. Ne te pense pas tala o ya kufi le pona maman botier o memi 9 mois pourquoi? Debi ya maman ezalaki mabe passé na ezalaki mabe abandi non ko boma muninga na ye po abotola muninga libala pe muninga oya sungi ya longoli na pasi ya pesi sengo ana Kinshasa atali nyonso wana te ala juste mobali wana eko bota nzambe pa pesie nzambe lokwa za kana nzamba grâce à permettre ya bimisa mwana mukili ye moko lisusu a détruit lisusu mwana ngo ya botaki. En tout cas histoire na biso ya lelo eza bongo donc conseil mingi na ko pesa bande ko na biso elobi te ke mama nyonso tout asala ka yango mais monde eza mabe yango moni lelo na ye na histoire pona ko yebisa ba mama ba maman eza important ko yeba nzambe po soki oyebi nzambe e kozala pasi osala mutu mabe soki oyebi nzambe okoyeba ko garder ba bolam o batu ba salelio. En tout cas maman na biso wana azalaki donc azalaki na eka ka mutu mabe peut-être yebite o esala na Équateur kuna pour kazanga famille tiba mema awa mais aye ko détruire bolam oyo maman wana asalelaki ye donc na histoire oyo elakisi te ke botika ko sa bolam non ezana loko moko te et pas nzambe ekendaka perte to ekendaka pamba boni boni osala likambu. On a reçu pesta mukili po ozanga bokonza likolo. Donc je vous dis que ndeko na biso wana oyo mama bomakai ana Kinshasa na ebite. Soki ezaka bolamu oyo ya salela ki o nzamba loba. Donc na minute azana bokonza likolo donc bolemba ko sala bolamu te, hein? Comme maman nana e fille wana asala orphelinat na e nana e fille. Azo sunga bana oyo bat bakangi bandoki ba o babua ki bana oyo ko supporter te mais maman nana e fille aliaka. Na bana wana sani moko asunga kabango mais ebi makina na bango te donc nzambe akoti kabinote bo continuer toujours ko sa bolamu mais ba mama botika milimo na bino wana ezana ba mama misusu misala na bango za ko bebisa ko détruire mabala ya batu ya bana na bango tango bazo benga o mama il faut mitia na place na yo ya kibo mama oh déjà za bokilo na yo pi boboti bakoko déjà baza na kati boni yo mama oki ko bimalisu botangu soka komaki su na zemi po babenga na banani donc eza potopoto nyonso wana eza kolakisa que kozanga Jésus Christ de Nazareth na kati na ba vie na bino nde ba promesa boy mais nazo asire bino o nyonso asa ela nzambe na solo o nyonso ayebi nzambe ko permettre te nyonso wana lisolo to beti zo lakisa kaka ke hors Jésus rien ne marche donc loko moko te pa nzambe soko oza hors nzambe et puis ko marcher na malam toujours ko marcher na mabe mais tant on a toujours na kati anda kwa nzambe ozo sala toujours bolamu ni sala malamu ezipaka masumu nzambe ko imparner yo eza biso ba jeune fille eza na Kinshasa na États-Unis na Londres partout dans le monde to eba toujours ko sala nzambe tolona na kati anda ko nzambe to bondelaka mingi pona bana to tala te poto ba jeune fille. Moi c'est à fleur oh zombona oh nga chokolelo lobby après 50 ans donc na rosasu oh nazate donc na moment yango yo nzamba pesi pe mabino mo bozo mona ndenge mokili esili ko beba ndenge maladie moko oh esali ke dans le monde entier hein dimanche ezo yeba na lisusu te donc diable azu afandi vraiment dimanche biso to fandi na banda ku sans que to kumisa Jésus Christ de Nazareth donc bozo mona mais yango te ko empêcher biso etake ba bomi makamuna na kati molimo oto wana ngo pema oto zana ngo na kati na ngana koloba que Dieu soit loué nzambe wana pambolama parce que apesi nga pema eloko moko zo empêcher biso te que soit malade pour que to bonde la nzambe. En tout cas peuple de Dieu merci vraiment histoire na biso ya journée ya lelo ezalaki histoire vrai wana ya mama abomi mwana na ye li kolo ya mobali. En tout cas oh nyonso landi émission oyo azo ya malamu oyo ya mabe abwaka merci beaucoup. Ce qui n'est pas de l'émission, na banda qui na loba qui m'a bien na blessa qui mutu na choka qui mutu en tout cas
bolimbisa naza mutu bo continuer toujours kokoma ko tinda ba message na bino ba histoire vraie na bino puis ba défaut na nga Choco Bekili. En tout cas vraiment naza parfaite na ebindenge ni na ko arranger yango. En tout cas nzambe apambola bino. En tout cas wana si ça naza ba te belé ba yanga pa to soutenaka site na biso o planète nana efie. JBL Engo na force hein échangeur à monene JBL na Engo na force échangeur à monene aux a besoin $2,000 $3,000 et pas naé en tout cas au cause. Et puis merci na salon Lolo hein Lolo na force donc chez mon tonton à moi tonton ngai on a lingara mingi tonton Tupac chez salon Lolo donc on moni bon na ba design na bien ba kata suki toko ba bongisaka suki kitoko en tout cas pepe de Dieu nzambe apambola bino et maman nana et fille nazo rappeler bino lisusu pona anniversaire ya maman nana et fille le 8 août donc biso tout ozana et na ONG na biso nana et fille tozawana pona ko fêter na orphelin Sonia et fille c'est atindaki ba mbongo donc ndezo botozo leng tozo bongama pour que tokende kolia na bana wana parce que maman nana et fille alia kana batu na pambolinza mais puis na pesi merci na papa papa guide-moi Zaki derrière la caméra oh ya soutenanga toujours merci pour na ba image qui toko et mon bébé que j'aime bien Vanessa Meta et mon grand frère Nono King IFA le pasteur le révérend Nono King IFA na France je te salue et Bishop aussi Bishop Fabrice Limbaya je te salue aussi peuple de Dieu tokutani soki nzambe azongite merci asungaka tabana babola nana efie asungaka tabana bazanga bapoti nana efie azana ONG nana efie asungaka bademini nana efie asungaka kolemba te kotika nana efie motema malamu bosabone trona bosabone trop na planète nana et fille bosabone trop na planète nana et fille bosabone trop alors merci bino ki bandi konanga bosabone na planète nana et fille vraiment eza chaîne ya biso nyonso vraiment bosabone so bomoni kaka tolia peta na kati ce qui fait yango base donc on a beaucoup de bosabone bola na ndenge tozo développer tolia peta na ndenge système ya mikolo yo nzambi courage yope base vraiment na lingi bino trop vraiment merci planète fille qui toque ma casse. Ambassi bourgeois, Moto Swag, le prince Racel, le prince des Fali Poupa. Déjà vous dit, biso tous les yeux virés, braqués vers planète et fille, nana et fille, tous s'abonner massivement. Donc, abonnez les bino, je vous demande, biso tous s'abonner pour des vraies informations, pour nos qualité, pour nos actualité, planète nana et fille, TV, s'abonner, ça va bien. Ça va te coûter rien quoi. Yo s'abonner kaka. Au moins là il perd de l'eau. On sait pas. C'est agace.